thérapeutique nini to mela toto luka nini to kende wapi balobi Gracien Ikoma yeyo abimi les sous na bilili na bino abimi les sous na betando ike na monde entier pour le monde les sous soda de la presse congolais Gracien Ikoma a relo ba les sous na micro ya rouge donc ma bezali na bimi les sous na bimi les sous pour la troisième fois pour na royesta bino bana monde entier fait vert et déjà fait vert et déjà pour nous y ambela bilo artiste alolenge na ndenge ba comédien dansé ba politicien ba tout au balinga balo bana cadre émission fait vert avec Gracien Ikoma bolanda ngo wapi bana monde entier bana Congo bana Poto bana Belgique bana États-Unis bana Canada Bolanda fait vert wapi nulle part ailleurs balobi na Vérité Universelle TV service traiteur de Seyaki Vérité Universelle TV pour nous préparer les binos ba journaliste à danger ba émission en danger fait vert avec Gracien Ikoma izawana pour nous pesa ba Vérité tout donc et on rosenga bana Poto bana Congo bana monde entier bo s'abonner massivement na Vérité Universelle TV pour nous zala toujours na temps na actualité pour nous zoa ba information na source ya propre ya danger donc bo s'abonner ka ebele donc minga koloba manga pasi o bandimela ka Gracien Ikoma o balinga vraiment émission fait vert désormais nulle part ailleurs Vérité Universelle TV na rolembate na rosenga appel ba s'abonner blogola bana poto logola ba maître John Simao donc mama Misha vraiment donc je sais là vraiment qui toko balobi moi c'est pembe moi c'est sans tache balobi migolo bata pembe ba ki misa bangungi na ndako mena biki mama Misha na poto ngungi ani troté donc ça vraiment plaisir sans oublier balobi mami Rosita na Paris na kata bobini superviseur Papi le Congo yende grand pote masolo ango donc ça la vraiment plaisir donc tout le rôle là RM Rigo Masiala na katia Autriche ba s'abonner massivement pour Rolanda fait vert avec Gracien Ikoma bo s'abonner massivement de na beta toujours c'était balobi mama Zozonzango Bobo Ikoma Pacho Latine juste des artistes peintres na katia Kinshasa mutaiko kanga bango sans oublier balobi des otaf mayambenda na katia Russie côté malili ya kitoko bo s'abonner massivement Pichu Ikoma mystère de l'Ouest bo s'abonner massivement famille Ikoma famille Viokolo respect mbote bandeko balandi émission fait vert avec Gracien Ikoma bantu bandeko balandi chaîne na biso ya YouTube balobi Vérité Universelle TV Gracien Ikoma yeli sous pour na relaxa bino évaluation un match CAN oyo Léopard azana kati tous en pleine Kinshasa précisément na Kasavubu. Donc nous monique on a plein avenir Éthiopie au boye bino tout na coin Chikapa to lelo lisolo to bino bana poto bana kin na pesino merci na boss na biso maître John 12e dame depuis na kata Switzerland pourquoi pas mama Misha balobi moi c'est pembe mami Rosita na kata Paris na Bobini donc confiance bo pesa biso ngo to ko la bino maramba boy aujourd'hui na Kinshasa donc kaneza musika te bientôt la maramba zo banda yango na biso pe to tikaki micro te tant que balobeli na Kinshasa Gracien Ikoma donc ça vraiment plaisir ya kolobela to yeba mpe likanisi ya peuple congolais ya ba maman ya ba papa ya ba jeune ba me ko mpe ko pronostiquer to ba me ko mpe ko pesa likanisi na bango apopo ya kanango yeye Léopard azana kati est-ce que kokoma to kokoma te poto bandaka na bandilo mo pak to katani na biso mukua bongo Félix José ko pa bien remixer les bino filmo wala bi filmo ya sikebimi lelo ba pays organisateur za bongo na Égypte to kende yango na tonga to vendre sa micro na biso te na cadre émission fait vert avec Gracien Ikoma to tam sa micro baladaire to za ba vie ya batu ya peuple congolais to ebempe match yango eza boni to yeba ngo na simepi boko découvrir yango bientôt comment on Papa Michel était que moi na kin Papa Michel était que supporter pe munene na mamba match de l'autre na CAN où ils a lancé Kalaming te ba match zo banda mais tonga to ba vie na attaque le peuple congolais nenge nini likanisino ezani na popo ba match ya Léopard ngone to beta na CAN bon moni tango za patriote oza mwana mboka et équipe ya mboka na yo zo beta sueza la kake équipe na yo ezala gagnant et un champion mais la réalité football et ça là que chaque fois que tu regardes le championnat d'Afrique on a bien CAN donc on a vu ce donc dernier coupe depuis 74 jusqu'à ce jour moi je pense que
au regard il y a travail et salami par rapport à préparation nous avons vraiment trop sûreté dans la performance à Léopard. Je pense que tu as traversé dans ce premier tour, mais tout comme la finale avec préparation il y a quelques jours, à peine je crois 18 jours, quelque chose comme ça. Oui, coach Bengue, c'est un bon coach, mais ce n'est pas lui qui joue sur le terrain. Il peut bien donner des consignes, mais ce que va appliquer en côté. Tous dans la situation, tous en le groupe Nabiso est un groupe difficile, mais bon. Tu peux savoir la chance d'équipe. Chance on peut subir première partie, tu relégues, mais deuxième partie, tu relégues. Il y en a un pessimiste, en tout cas, les Congolais va Limbisanga. Les Congolais, mais je ne pense pas que notre équipe n'est pas au point, à niveau à cause de la champion d'Afrique. Peut-être que l'histoire est raison, tant on va constater que notre équipe est une bonne équipe, mais ce n'est pas une équipe au point jusqu'à gagner la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Premièrement, il faut avoir la qualité de joueurs. Ce sont des joueurs qui jouent en Europe, mais les joueurs, il y a seconde zone. Les joueurs vraiment à la première division. Et puis, on attend des jeux dans l'équipe Mingité. La plupart sont titulaires. Alors que les pays comme Sénégal, Mali, l'Égypte, les joueurs sont titulaires dans l'équipe européenne. Donc déjà quelque part, biso, je crois que les Congolais ont toujours un espoir. Et bon, il y a un moment où les Congolais ont un espoir de être champion. Mais en réalité, football, techniquement parlant, sur le plan de la préparation, notre équipe a encore beaucoup de chemin. Bon, après c'est bon, la chance est belle. L'équipe de Congolais, RDC, Laurent Makassi. Quand l'équipe a manqué, ça l'a raté. Donc il faut préparer les Makassi, coach a maintenir l'équipe pour tout ça l'espoir. Tout le monde que notre bête a fini, tout ça petit très haut. Vous êtes sûr que tu as titre? Pourquoi pas? Ça fait longtemps, depuis quelques pour tout bandaraka mais tout katana mais il y a 2019 on a habité ceux qui osaient vraiment na kondimato espoir morizali que tu gagner pe coupe. Bon, espoir aux amango ezala kana batsa moyen jeu va financer va joueurs va donc à l'aise dans tout. Un bon jeu donc président Fatifa sur là. Un joueur donc motivation les belé parce que balle ne beta mara na terrain. Balle ne beta mara terrain donc nzamba sunga donc exploit bien salama. Donc selon moi tu as coupe. Là on dit pourquoi pas. Équipe mode banque c'est même si va ba que tu beta en Égypte Mohamed Salah ne connaît en Europe aux Afrique to kangae. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, toujours évolué, toujours à ce que maman a vu ça. Et ça vraiment plaisir, maman en pleine marché à côté de la vision Missoudi. Bonne maman. Bonne maman. Malam. Comment bonne Comment princesse. Namoni Missoudi kitoko zolamba kitoko maman itake mona mboka. Hein? À propos de match, au tala rapé match, le loba Léopard bana ke Cannes. Chance ne peut pas jouer dans le Léopard na Cannes. Na pesi bango ka victoire comme tina suka. Donc victoire gando be comme tina suka. Donc nini ozo lendi sa bango malobani ekolo ba joueur au ballon de sosiko. Non lendi sa bango bazala distraité, ba mi pesa mingi na entraînement, bazala concentré pour tous la victoire. Le suki ga wana. Na suki wana naza mingo lobati na pesi bango ka victoire pour tous sepel. OK. Et pour le soto katani ou ils allaient 50 la mawana. La maman casse plus que tu oumeli tu sois sous victoire. Depuis septembre, qui combien tu auras coupé? Est-ce que dès 2019 faut m'arrêter changer pour te changer déjà président? Ça ira. Ce moment vraiment basé en volonté wana, ça ira. Et ça possible. Vraiment. OK, merci maman. Merci. Toujours Koko Bakaka toujours dans le cadre de l'émission Fait Vert avec Gracien Nkoma Balobi. Toujours Zorazwaka. Maman Bazoloba, pas Bazoloba. La monde côté dans le salon, ah babi salon cool canto. Tu es un peu envie à quoi faire dans le salon, ah bah un peu ils sont là Léopard neni maman au Kendele. Donc et ça a vraiment plaisir à trop. Mbote Nabiso. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est? Dieu donné. Papa Dieu donné. Donc merci Nathan au Pessibiso. Motuna Nabiso elle est là, ils allaient tout un peu Léopard wana to Kekan. Chance ni bo pesi ba Léopard na Cannes au 2019. Ah to pesi ba nga chance ba ke liboso
ceux qui ba makasi ba memela biso coupe mais to pesi ba on chance. Ceux qui ba makasi ba memela biso coupe mais ça fait longtemps que tu as coupe on a depuis ba 7 ans ceux qui combien tout cas t'as mais n'habité est-ce que j'ai changé tous les zaga les mêmes. Bon pour na yeba j'ai changé ou ezaka les mêmes ya makamba coach wana ngana coach te moyena yeba ezate biso tozo zelaka to mona ndenge ke beta mati suka nango so to suka ndeni mais souci na biso ezato sepela ba memela biso ata coupe. Mais message ne ko lancer na ba joueur na biso so ba juta en Colande émission. Pardon na question posée. Moi li kanisina yo à propos ba joueur na biso ya Léopard so ba ju chance à Colande émission ni noko fortifier bango ke basala musala bango kitoko. Bon on a pesi bango courage à mingi bazala na volonté ya ko sala musalo ba sala ba beta malamu po ba sepelisa biso en tout cas courage à trop pour na musala na bango. Merci beaucoup. Merci. Ok, toujours évolué, toujours ndeko na biso ya Kacha Salon et ça fait vraiment plaisir à trop na monto bimasko toujours les envie à mutu mususu na vite papa. Hein, tout le bel moi match et ça la bien balobi monstre match kaka to baraka match. Mbote na biso. Moté. Kombona. Rubens. Nasir Rubens oza mona Congo otala match. Lilo toki na Cannes. Léopard pas à participer na Mambango. Chance ni bopesi ba Léopard pour pas Mambakan. Bon, na moni toza na équipe a bien déjà. Sélectionneur pas sali musala na e. To pesi bango ba chance bango pe ba kendera liboso toza na sima na bango. Plus 243 toujours. Mais ça fait longtemps que toza ba coupe bongo depuis ba septembre quelques mais de 2019 est-ce que chance is libre to espoir. On a gagné Coupe d'Afrique, il y a facilité. Par grand club Ezali, au monde Belgique, Basala, Banin. Mais dans mon équipe, on a quelques vidéos sur YouTube. Dans mon équipe, Solidarité Ezali. La solidarité, bon, on est force, il y a même des coupes. Donc, tout ça sûr. Ça promet que tu vas appeler les Bende, tu es en Okin. Mais ça promet que tu vas ta finale, mais tu vas jouer. Moi, je comme ça, le bac, tu as la première partie, deuxième partie, tu as 4 ans. On a des supporters à sentiment. Voilà les supporters à sentiment. Si on a patriote, un vrai patriote, on a toujours derrière l'équipe. Le message que je lancé, c'est joueur sur du temps que l'on émission, que yo, moi na Congo au fortifié bango. Bon, si on a émission, tu peux si bien bonne chance. Bon, on a non esprit complexe. Tel joueur a bêta, non. Bon, tu as un pays liboso. Nous avons reçu biso. Plus 243 toujours. Okay. Merci beaucoup de l'obin de Konabisabi. Plus 243 toujours. Monstre, bah image, tu as balayé image. Tu pousses en sous-support. Tu es en pleine matongé. Tu es vraiment en pleine matongé. Tu es moi en vie à ma maman. Donc, ça a vraiment plaisir à trop. À ta maman, boy, na bongo, ça li kamba micro. Tu es et ça m'a rendu match, papa. Match, il y a Léopard, tu es Cannes. Est-ce que moi, les Cannes, si tu es congolais, chance de me pécher na jouer sur Léopard. Bon, papa. Tout sportif après ça a toujours avantage une équipe. Le football se joue sur le terrain. Tout souhaiter tout gagner. Mais ils ont besoin de belé depuis 71 que tu as la Coupe d'Afrique. Est-ce que chance ils allaient que tu as en 2019? On était surtout 5 ans encore la repesse. Banda kokala on a 71 tili le dossier en colo ba bien il comme tactique à G. Va jouer en abiso tam sous bazama faible ou comment? Toujours préparation à malam to gagner. De ou assurer bango que ba to gagner. Je suis convaincu que Léopard va gagner. Mais ce qui message que lancer na ba joueur ou beta na kacha terrain on est cause à l'année. Pour tout ça le lokumo ya mboka. Donc ba joueur ba ça la lokumo mboka. Oui, c'est tout ce que nous demandons. OK, merci beaucoup. Maman na si oko bak c'était moi de maloba pour na ba joueur na biso. Mbote maman. Bonjour. Kombonan. Maman Lili. Maman Lili, une tag congolaise. Les qualités de pêche na ba joueur sur Léopard pour ya Cannes. Souhait zali que tu gagnes. Mais seulement que moi, Makambu, ndenge toyoka par-ci par-là, notre coach Ibenge, vraiment, azala lito yakoyokaka. Parce que soi-disant, ndenge toyoka azaka un peu petit, hein? Il y a un l'air, monsieur Salah, biso moi, ba défaite par-ci par-là. Vraiment na staff oyo bazali na organisation wana ameka koyoka parce que musapi moko jamais sukole longi ya ngwana le mso ezalaka nini ya ba défaite na biso ozomona mais soko zali oza koyoka soki balobi boye ndenge toyoka l'air nyoso tout coach oyoka moi batu bazo déclarer kuna kotisa mutu boye tia mutu boye yo ndira za koyoka te tango ekotika le moins 2 minutes 3 minutes oye ko sala ba permutation ozomona te ke sala ka pe kitoko te sala ka eloko te hein
Cette fois-ci, en tout cas, moi, par contre, je m'adresse à notre coach Bengue. Vraiment, cette fois-ci, Azala na lito ya koyoka. Pour l'obito yoka, le sousteo, pour na mutu makasi na eko zanga koyoka, nde sala kabiso moi ba défaite wana. Coach, mais pourquoi pas jouer à la Mali Camboté? Bon, ba joueur, ba zalaka consigné par coach, o yé a koloba, bango ba koyoka. Par contre, bango pe bon bazala moi nani pour tomber makaka makambango avant quoi. RDC OK, RDC Lokamakasi, merci beaucoup. Merci aussi pour. Merci beaucoup Balobi RDC et Lokamakasi coupe photo zwango. Pona nini kaka biso te lelo tochelango bendele de ke ekosimba monstre ba image na moto katsa na ngambo tozo ba mama biso na ngambo et ça sous plaisir. Oza madame maman. Oza madame papa. En tant que congolaise, moi na mboka na biso babi RDC Lokamakasi lelo Kani bandi bientôt là ba match zo banda déjà na kati Égypte Léopard a participant. Ça fait longtemps que tu joues Coupe d'Afrique mais ba plus de chance de participer en 2019 il continue cause à la nini après ba Léopard ne bada na Kani. Bali kanzanga zakaka na pamboli bango. Yambalo vraiment il faut surtout gagner. Yambalo penzi ska ba kei bazoela biso nde makamwa malamu. Po mboka nene minute oto za makamwa malamu, il faut pe makamwa malamu utape kuna na Kani na pamboli bango biska bazali. Ba beta match malamu, ba gagner ba la biso nde makamwa malamu taba kozonga. Mais yambalo eza ya biso. Yambalo penzi eza ya biso. Yambalo eza ya biso mais balobi ibenge azo coacher bien te ba joueur pe moi bazo lembisa makambo. Ibenge azo coacher bien. Ezaka baere moko boye soki ibenga zui mwa mbongo te zana ba biloko ndengwana mais soki azui akosale bien ibenga na to bien ako za teti de fois coach joueur azo umisa ibenga za mutu mo bien akolinga te biso to kufa kuna akolinga nde biso to mema eloko mo bien ala mboka na biso na yebi benge très bien akwana eloko mo bien boko kamwa message mo soko lancer na ba joueur bo beta sur place ko zani mbote na bino bana na ngai boya na biloko malamu na RDC nzamba za na bino talaka bisika bozali batoneti bino ba balete ka bino kaka merci nzamba pambola bino. OK, merci beaucoup maman donc likanisa bien maman l'NDC ba joueur na a bien pesi bango le sous chance ba zo ali sous match donc na revendre côté maman na tout na vraiment maman calmement mbote maman mbote kombo nani Vanessa. Maman Vanessa état que congolaise na kata mboka Congo mamba match na si otala ka match. Oui, natala. Le Léopard bakeli sous Cannes aux obétés bon na kati Égypte mais chance ni bopesi ba jouer dans ce Léopard pour ba remporter ce coupe. Bon, topesi bon ka bonne chance. De bakei ba bandame ba komande na suka mais ba za na kati te. Donc ba kombati na suka. Mais ça fait longtemps que tu joues à coupe. Est-ce que espoir est zali que tu vas jouer la bisoli bende na kati Kini? Oh, espoir est ma casse. C'est vraiment ma casse. Bon, décevoir à bisoté. Oui, jamais. Il y a tout les biso. La route au de l'école, donc nous sommes à Liboso. Il y a tous les autres qui sont à Kinshasa na RDC. Donc il y a tous les qui sont à Kinshasa na RDC babi, bo confirmant et zabongo, ba mo ba prier pour tu peux jouer dans bino pour prier les bango. Sambela pona bango. Ndega to sambela pona Congo. Nepe to sambela pona ba joueur. Congo kaka Congo Brazzaville, Congo Kinshasa RDC. Oza ya biso. Voilà. Mais maman, ce qui message que lancé na coach Bengue tout na ba joueur na biso ba terrain et que za ni pona ko lendi sa bango. Bon, to bagali lo ba mo pona coach na biso. Donc, azo ba joueur ba pro o ba yebi ko beta bale et puis eza teke o pona mutu on va repasser au pourcentage au bio té biso mamboana to bien ngoté bale ya mamususu bale zali donc faut que coach ata la joueur wa zamala mais pour pas prendre biso a rejoindre donc ata la biso bateau biso peto peuple to poto lingi ba congolais to lingi o ye pas lingi et ça teka moto ya lingi et puis ba système na yo wana ko sala ke match comme na suka côté joueur en tout cas faut tika yango ba biso tout wana to bete la CT que ibengaza teti par rapport que coach joueur ba coach ça bango da retard. En tout cas, eloko wana vraiment faut tika yango. To ebi ke as un grand coach. Po bané a commis na Léopard, to moni quand même changement za mo ebele. Donc on ba lo ba toujours négativité za mabe. Et mabe makas po to zui quelque chose. Banda to za na coach wana mais faut bongisande ba maramna ye.
abongisa mais confiance nini peut changer de personne ba jouer on invite maman beaucoup ba comment ba jouer en jeu par moi 2 ou 3 beaucoup temps ba comme bon ba jouer ba c'est belé bambokani wana neti bambokani wana mutu neti mbokani ana kuna biso soli mbokani ya mbala oyo ututoshe kwa aya mbokani ule bibi yako koneni mtoto yetu shie ututoshe aya mbokani bibi yako ule konaye ule ni mtoto yetu shingo tunimzala mie na fifi mama yake na bibi yako tuko ni banduku barafiki ya hii safari mbokani coupe fait kuya hapa na kutumia message. OK. Merci beaucoup pour tout ce que maman na évité papa va jouer au petit bango likanisi chance pour tout abonner message nous en bref ezani. Bon, to petit bango bonne chance. Babeta malamu en tout cas ba yela biso résultat malamu. Ils se coupent ils ont fait monnaie na Congo pour biso le buka na raté na présent biso sika. Na yambala na ndenge lange koti to kola ne libanto ozela bango moko ba ko biso so aéroport. Biso nyonso aéroport to la taka pembe pembe. Président Fati. Le quoi Fati kaka to la ta pembe pembe mutuma on la ta bleu mutala ta noir zete ka pembe pembe donc to yamba bango. To yamba on sengo to sopela bango ne ba 20. C'est voir Bisson de Télé. C'est voir Bisson de Mbalo, Tozana qui a pas ma bonne Tozo Kota, Yambalo Zaya Congo, RDC, Brazzaville. Merci beaucoup, maman. Bino Bomoni, Yarolo Baroute Zate, il n'y a pas commenté pour Balobi TV za radio, na bandi que caméra tamboli et pas banamboka ba congolais, il y a solo ba vrai congolais. Pour Alobite, aza congolais té. O balo ki ma caméra ba congolais té mais o a petit envie na to pêcher les candidats. Baza ba vrai ba congolais donc yangwana. De petite chance, na Léopard a gagné match avec beaucoup de plaisir. Donc, ils ont vraiment en pleine Kinshasa, ils savent vraiment qu'il quoi trop. De petite chance, na Léopard, na Bisola, na petit merci. Na Maître John, 12e dame na Kata Switzerland. Maître John Simao, pembeni ya mama Misha Balobi, moi ça pembe Mami Rosita, na Kata Bobini, na Kata Paris. Donc, ça plaisir. Un jeune Jali Kikita, beau soutenir toujours Léopard na Biso. Tu sais que Simba, tu rien à coupe. Maman va prier les binou. Léopard bo soutenir biso botika biso bete bo luka fierté ya Congo président Sika Maramba Sika président Fati azamba boko pembe to lobaki yango na to roya na coupe on kata Kinshasa to banga na biso te ba Egypte ba na équipe monte bang za biso pour monstre bito banga te c'est à dire que caméra vérité universelle to kita tina Egypte pour nous donner information à source donc quant à moi na bandi ke boki ba vie ba tout et ça lui vraiment plaisir o ya lobité na lobité kaza congolais mais o a pesi de kanisnae asa vrai congolais vrai hindou ça ma ya Congo donc grâce à comme confirme que Léopard ba na coupe Rigo Maciel a confirmé que Léopard ba na coupe Gabriela Mavungu confirme que Léopard ba na coupe na kata Kinshasa pourquoi pas na José Mavungu Fabrice Mavungu Gani Mavungu Bobo Ikoma ingénieur Jal Kikita mwana kolela kaka mama Titi Lingio Shadrack Moulongoy soutenir Kaba Léopard à tape pas aux alliés côté Belgique soutenir Kaba Léopard mama Titi Lingio merci beaucoup maman. La chance au groupe Sanga 10 kilos ça vraiment plaisir quant à moi na suki wana po toze la rara mukolo match ko banda monstre ba image sur ma caméra balobi nzamba ba image to kele suwa thérapeutique nini to mela toto luka nini to kende wapi balobi grâce ikoma yeyo abimi les sous na bilili na bino abimi les sous na betando ike na monde entier pour bo mona lisusu soda de la presse congolais grâce ikoma a rolo ba les sous na micro ya rouge donc ma bezali na bimi les sous pour la troisième fois pour la Roysta Bino dans monde entier fait vert et déjà pour la rouiller ambela bino artiste à l'olenge na ndenge ba comédien danser ba politicien ba tout au balinga balo ba na cadre émission fait vert avec Grâce Nkoma bolanda ngo wapi ba na monde entier ba na Congo ba na Poto ba na Belgique ba na États-Unis ba na Canada Rolanda fait vers wapi nulle part ailleurs balobi na Vérité Universelle TV service traiteur de SCA qui Vérité Universelle TV pour nous préparer les binos ba journaliste à danger ba émission en danger fait vers avec Grâce Nkoma izawana pour nous pesa ba Vérité tout donc et on rosenga na Poto na Congo na monde entier bo s'abonner massivement na Vérité Universelle TV pour nous zala toujours na temps na actualité pour nous zoa ba information na source ya propre ya danger donc bo s'abonner ka ebele donc minga koloba manga pasi o bandimela ka Grâce Nkoma o balinga vraiment émission fait vert désormais nulle part ailleurs
Vérité Universelle TV na rolemba te na rosenga appel bat ba s'abonner le rôle ba na poto le rôle ba maître John Simao donc Mama Misha vraiment donc je ça là vraiment qui toko balobi moi c'est pembe moi c'est santache balobi migolo ba ta pembe ba ki misa bangungi na ndako mena bi Mama Misha na poto ngungi ane troté donc ça vraiment plaisir sans oublier balobi Mami Rosita na Paris na kata bobini superviseur Papi le Congo. Il y a des grands potes à ma solo, donc ça la vraiment plaisir. Donc, tout le rôle là, RM Rigo Massia là, Nakata Autriche, s'abonner massivement pour le Rolanda Fever avec Gracien Nkoma. S'abonner massivement, dès que bêta toujours c'était, Balobi Mama Zozonzango, Bobo Ikoma, Pacho Latine, juste des artistes peintres, Nakata Kinshasa, Moutaïro Kangabango, sans oublier Balobi, des otaf, Mayamena Nakata. Russie quoi côté malili ya kitoko bo s'abonner massivement Pichu Ikoma Mystère de l'Ouest bo s'abonner massivement famille Ikoma famille Viokolo respect